tata wamba pungutulendo za lukumu po ayeba kilelo ke esengeli bozala lulunge bozali matondo mingi na bino bato présenter na ndenge botelemi to pe awa lelo activité à construire salamité parce que mbula ibandaki tongo et aussi la biso à 14h donc et permettre de toute activité effectuer lelo donc moi écoute votre batamlo bazali pe po mbula ngo donc moi été biso nous zaka na banda mais le col pas na bino se permettre en tout cas na commission zami pungutulendo na lolenge bokukisi mutu ya mokolo yango pambate mokola lelo uta bakoko na biso na yebike boyebi yango deja biso africain nyonso mokola lelo ezalaki mokolo ya koteka te kosomba te kosala musala moko te ezalaki unique jour bakoko na biso babandai kobanda losambo 9h juste kosukisa 18h juste nde bazongi na banda kolamba na bango bazalaki kolamba mokolo ya mibale makambo nyonso mokolo ya mibale mokolo ya misato bazali kopesa moto te mutu pa koloba mongongo makasa za te mopaya pe na ndako ya mutu te libwele soko bokolaka yango okangi yango ndenge konsolelo esalamaka parce que ezali journée sacrée na biso baafricain alors l'enseignement oyo bamindele bayela biso lokola évangile nde kosala ete biso baafricain to se plonger na bareligion d'étranger nde lelo tokomi esclave ya baétranger tozosa sortir te mais na moment oyo bapapa na ngai bamama boyebaki ntango ekomi déjà teni parce que mbulusu kimbangu satelemi j'espère que napesaki bino message boyambaki yango en tout cas mbulusu kimbangu satelemi donc malheureusement bapesaki ngai ngonga te bapesaki ngai jour te bapesaki ngai mpe date te donc c'est ça donc tozala na prudence ya kosakana te lelo konso toza kosala ngo ndenge bakoko na biso basalaka te parce que konso lelo komona bamisusu bake misala après baye to misusu baye te bafandi or que ezali lokola kotelemela nzambe pour tozokoma lokola boposa na ye mais na bino bato oyo ozomikitisa epai na nzambe pungutika nkembo ya nzambe pungutulendo ezala kati na bino matondo mingi nazali na esengo mingi ndenge bosili kotelema bosili kokoma esika wana matondo mingi nayebi ke losambo na bino nzambe punga yokaki yango mpe kokumisa oyo bokumisaki ye ayambaki yango na bolingo na ye pamba te mba mingi te lelo bayebi susu motu ya mokolo na lelo kasi bino lokola boza koyeba yango ndenge naza kotalisa bino matondo mingi tika nzambe pungutulendo alongola mikakatano kati na bino alongola bitumba alongola mawa apangisa biso ma ya misu apesa biso esengo ya kokoka po te tozala bilembo na ye ya solo kati na mokili matondo mingi j'espère que lelo mateya na biso ezali kaka kokontinue oyo etali songe parce que ezali eloko moko très capital po savoir yango nde ezali eloko ya motu ya yango bakoko baloba kozanga koyeba ezali liwa ya ndamba alors na konso oyo ezali koya tozali na mateya oyo ya basigne ndenge tomonaka bangongi tomonaka bapese tomonaka banyoka barenye babiloko na biloko ezalaka na ntina na yango alors wana ekozala mpo na konso prochaine mais lelo oyo tosilisa songe mateya na biso ya songe troisième partie mpe ya suka mais mpo na rappel na kobanda kotanga na ebandeli bongo esika oyo tosukelaki nde tokokota na explication ndenge totambolelaka liboso mpe bazami pungutulendo ekamba biso etwatisa biso wuta na ebandeli mpe suka na nkombo ya mbulusu kimbangu alors thème na biso ezali qu'est-ce que les songes. Les songes est le fait dans lequel pendant le sommeil les liens qui unissent l'esprit au corps sont relâchés. L'esprit quitte l'enveloppe, entre parenthèses, le corps, parcourt l'espace et entre en contact direct avec les autres esprits. Lorsque le corps est en mouvement pendant la journée, il a besoin de l'esprit pour lui guider. Mais lorsque le corps se repose, l'esprit acquiert plus de puissance et entre facilement en communication avec les autres esprits, soit dans le monde visible ou dans le monde des ténèbres. Le songe, c'est souvent un souvenir de lieux
ou des choses que tu as déjà vues ou que tu verras à un autre moment ou à une autre existence sur terre. Pendant le sommeil, le corps est momentanément dans le temps où l'on se trouve après la mort. Nous rejoignons la société de nos esprits supérieurs, entre parenthèses, nos ancêtres. Nous voyageons, nous causons, nous nous instruisons et nous travaillons avec eux. Mais lorsqu'on meurt, nous faisons un voyage d'une longue durée à la cité de nos ancêtres. Chaque esprit qui est dans une personne prend sa direction pendant le sommeil, soit celle du monde invisible, entre parenthèses, nos ancêtres, soit celle du monde des ténèbres, entre parenthèses, les sorciers. Attention, car tant tous les sorciers est très rusé, est très fort, car il peut dévier un esprit faible pour le diriger vers son monde. Sur ce, distingue bien tes songes. Sans cela, tu tomberais dans des contradictions et dans des erreurs graves. Sur ce, au cas où vous avez un songe, je vous prierai de consulter un sage pour vous interpréter. Mais sache qu'un songe, c'est un message. C'est pour cela, nous disons que j'ai fait un bon rêve ou un cauchemar. Alors, comme le corps a toujours des difficultés à conserver les impressions, car ici, l'esprit est comme l'esprit ne les a pas perçus par les organes du corps, il est plus prudent, juste après le sommeil, d'écrire ce que tu as eu comme message au risque de le perdre. Maintenant, Dominique, j'espère que Nasali Lokola lecture na oyo ya liboso elekaki tosila kotala explication. Sikoyo esiko biso tosila ki kosuka tokoti na troisième partie. Na kati ya troisième partie na witi kotanga mususu oyo na pesa ki binote mais toza kosala continuité na yango. Parce que tant tozali kolala, nous sommes composés de deux natures, opposés d'âme et du corps. Mais le corps humain cache notre réalité. La réalité, c'est quoi? C'est l'âme. Alors, na kati na âme na biso, pour na esala bomoto na biso tozala accompagner na esprit. Soit esprit ya Nzambe, soit esprit diabolique. Alors, okoyeba ndenge nini mutu oyo aza na molimo Nzambe, to aza na molimo ya Satana. À travers les actes. Okomona moto, aza ko se plonger mingi na ba désir. Aza ko se plonger mingi na ba sentiment. Na komela, na kindumba, na makambo ya mabe, ya kozwa batu valeur te. Directement faut qu'on comprenne que moto wana molimo za ko conduire ezali esprit diabolique. Parce que esprit diabolique, ce qu'on comprend dans kati na mutu, et pesaka mutu orgueil, arrogance, ba désir, ba sentiment. Mais esprit ya ensemble, ce qu'on comprend dans kati na anu na yo za ko diriger pe ko conduire yo et ko pesa yo tout seul. Okoyamba batu na imer moko chofiala. Okobanda ko se millier. Okozala na amour moko total. Et okozala soumis na mibeko ya Nzambe. Et okozala modèle devant batu. C'est ça. Alors, moto azana molimo ya diable, soki alali azoka pe badoto. Mais tango alali, molimo na yebi maka ekendaka wapi? Ekendaka tango mususu azomela masanga, ekendaka tango mususu aza kosangana na mwasi to na mobali, ekendaka tango mususu azobi na miziki. Donc, molimo wana etango molimo ya diable, tango za kati na yo atoto lali, esprit na yo ndenge bimaka parce que soki esprit limite mozo akongeza te. Avant ozwa kongi, faut esprit ebima. Esprit tango ebimi eke kozwa makambo. Yango tobenga ndoto vision rêve. Alors, siko yo moko koyeba ke nazalaka na molimo ya Nzambe, to nazalaka na molimo ya Nzambe te. Okoyeba ngo ndenge nini? Tango yo lalaka. Esprit na yo etambolaka wapi? Na baba, na botel,
na ba concert na kosala makambo ya busoba soit koswa na kobunda ezala kisake ozali diction na diable ndeso conduire yo. Alors moto oyo aza na molimo na nzambe ko discerner soit ozali na kati ya losambo ozokumisa nzambe soki molimo no olali molimo bino ozolota ndenge wana soit ozoyembela nzambe soit ozobondela soit ozopesa bato batoli soit ozokosunga bato ezolakisa ke moto wana aza na molimo na nzambe. État de l'esprit qui sait savoir. Alors na yango eza kosenga biso oto milodike tozali bana nzambe mpungu tolengo tala nanu ntango olalaka esprit etambolaka wapi edd charnellement comme ça ovivaka ndenge nini na bomoto ovivaka ndenge nini est-ce que ozalaka na bolingo est-ce que otambolaka malamu façon de s'habiller façon de se coiffer est-ce que epo na yo parce que moto oyo aza deja na molimo mabe même pratique na mosunye komonisama akozala mutakanda akozala mutu moko baesolan balangage ya mabe koswana kotonga kolula baposa ya kolangwa masanga baposa ya mabe directement faut se discerner que non ozali na nzambe te ozali diable mutu aza koconduire yo. Alors tosambelaka pourquoi mpona koyekola lolenge nzambe alingaka olongola bapratique nyonso oyo ezali malamu te olongola bakaraktere nyonso oyo ezali malamu te yango wana bomonaka suka na matia nalobaka cesser le mal faire après que de faire que du bien parce que ntango moto oyo azala makoti ya kosala malamu aza kolakisaka aza dirige na bolimo ya nzambe moto azoko kosala malamu te aza dirige na besite pire ozobake oyo eza malamu mozolobake malembe oyo osalaka lokola mabe oyoki yango ke oyo osalaka eza mabe langage no ezalaka mabe bajisema no ezalaka mabe mais yo ozoba na bato na kotika malembe ezolakisa ke esprit diabolique eza na bokonzi likati na yo parce que so oyoki ke wana ezali mabe pourquoi olobi ke kotika malembe or ke ntango oyoki directement oyo aza na discernement oyo alingi bozambe ke oyo ezali mabe directement cesse kozongela lisusu te yango wana. Alors tosali continuité ya songe succès distingue bien tes songes. Sans cela tu tomberais dans des contradictions et dans des erreurs graves. Donc soko loti ndoto na mbetu ngai nazalaka mpona kita mbetu soki nalalaki na loti ndoto mpona kita na mbetu natikalaka plus ou moins 10 à 15 minutes nazano na mbetu naza wana mpona koserefere na maye oyo esprit na ndekende kozona se ya pongi na loti nini na moni nini. Alors à travers ça nakoyeba mokolo na ngai mabe suko etelemi à travers toto molimo na ngai ndenge etambolaki ngai na kolala maye oyo ezwaki eza kolakisanga ke nzela nanga eza kokende ezali malamu to eza mabe to baye oyo nakoyamba bazali malamu to mabe to mokolo na ngai ekoleka malamu to mabe. Donc à travers discernement na kati na songe na uti kozwa na bandi koserefere na yango okoki kolamuka ngulungulu te. Il faut rester au lit plus ou moins pendant 10 à 15 minutes pour ne penser au yo uti kozwa na se ya pongi. Et c'est pas dit que ce qu'on a mouillé comme l'autre ndoto et qui gagne quand on a l'autre moyen na l'autre osé ni sa moto ko solution ndoto côté. OK, message wana tant musu esenga kité ça la véhiculer na mutu nyonso. Il faut qu'on discerne. Succès, distingue bien tes songes. Sans cela, tu tomberais dans des contradictions et dans des erreurs graves. Succès, au cas où vous avez un songe, je vous prierai de consulter un sage pour vous interpréter. Mais sache qu'un songe, c'est un message. Il n'y a pas que d'autres nous c'est un message. Ce qu'on suit d'autres, tel que je suis là, Luka Papa Sangulwa, yebise ke na loti boye, na moment wana, ngai na kota lisayo, maye
oyo uti kozwa na ndoto soki na moma wana nazalaki distrait nakopesa otango na bapapa natia na losambo to mama natia na losambo ebongo nga natalisa yo parce que ngai mpe wasambulwa je suis un homme comme vous soki nzambe afongoli nga mayele te atalisi nga eloko te ngai mpe na kosuka. Alors songe ezali message il faut kozala na kokeba mingi. C'est pour cela nous disons que j'ai fait un bon rêve ou un cauchemar. Alors, comme le corps a toujours des difficultés à conserver les impressions qu'a reçues l'esprit, et comme l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps, il est plus prudent, juste après le sommeil, d'écrire ce que tu as eu comme message au risque de les perdre. Donc il s'allait kenge. Tango loti, on a tout que musala, mbamu, non. Mais tant mususu na se ya ndoto balakisi yoke, kobima na onde accidents, kobima na onde zaliliwa, kobima na onde ba okende ko poisonner. Alors, il faut faire la nan. Zongisa makanisi na yo parce que okoti kolota ndoto boye, risque pe kolamuki, ofandi ozolobaki na noti kutu nini? Na bosani kutu. Ok, mutu ezobosana, ezali motu. Oye ezali teve ya nzambe. Ozomi pesa mingi na makambo etali physique. Parce que moto oyo azali focalisé na makambo etali sexualité, ntango olali molimo na we tamboli tango esongi, il faut okanga message wana wuti kozwa na se ya pongi. Mais tango ebungi, c'est que osokolela nanu bapiaka, na mosuni bozolela bapiaka, nazana posa na sala boye soko kisamate. Alors, tango moto akomi déjà na niveau wana, esprit na ye perturbé. Yena corps bazali na lolenge moko lisusu te. Yango oyo esprit wuti kozwa, moye corps a capitango facilement ezalité. C'est ça. Il faut qu'on en a prudence. Moto nyonso ala la kalotaka. Mais batu oyo bazolala na losambo te, bazola muka na losambo te,